Kiziamina azote ya lobi ngai nazanga na problème na batute yango moni ba grand onyo so baza balakisi ba Général Sony bazalaki ebele babazwana e yoka makambo lobi ngana sepelaka soki naza kote naza entouré ya ba grand nanga lokola babaruti ba onyo so baza na pesa kaka exemple moko évangéliste international tu es censé de porter la bonne nouvelle du royaume. Siko yomo pena eske nzambe nanu afungula yote kabaka ta ya photo ya type wana soki ya sedwa wana oyo baruti ya chaka na temple na yeke ezalaka nango Yesu te. Mama Glody, comment tu koki ko collaborer na batu moko oyo baza komibenga ba grand mais diable afandeli bango. Photo batebele bachaka na bandako na bango Yesu ne kulusu. Il paraît, je n'ai pas encore de preuves, acteur à film en ça n'est plus film à porno. Ayebisinga yo non papa. Yo uza ku comprendre te na yebite mon frère, est-ce que yubala na bi non papa, ezali kamona za la célibataire ou marié te. Non, moi si so kaza ya ndoki. Oyebite ka kubomela yo ministère. Ngalabi ah. Papa évêque. Yo lokola mosala nzambe tindengo kena ko bala mama na biso wana oyebaka te kazalaka na misala mabe po lelo yo obanda ko ya ko justifier yango. Et puis ce qui est grave, pire, diabolique, lelo yo batebele ba pasteur to fungula miso tant te ya sur l'église apostate tout monde aka on dirait Babylone la grande catholique. Non, ba réveil au mini fonctionnement la bango te comme plus pire poison qu'on est quand même église catholique. N'a pas cet exemple en Afrique Didier Mayemba azan na grâce azan na éloquence ngai ne nazaboye tant on atala kaina lobaka nzambe grâce au opesi ndeko oyo ba potentialité wana soki vraiment zalaki aza ko se servir na yango po na évangile vrai. Combien y a ba âme parce qu'il a l'art de séduire à ebi koloba mais malheureusement a ça il a un musalanine. Il le fait très bien plus que Sankara. Oh, ça la pas ya wera. Donc il est là dans service il y a l'homme de Dieu. Si autant on te joue parallélisme par exemple te lobi que non, mosal na nzambe oza moto pamba même atanzamba sailoni okoki ko joa batute o engager lokola baja en marketing ba lobio ne juger point o komi ko finga non. Landa tezoloko ta papier elenge ya Congo. Glody dia sika la mignonne. Hey! La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga. Mazolela Tracy Mbelenga pro. Oui, salut à vous tous qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo, votre meilleur site d'actualité. Merci beaucoup pour l'attention, merci pour la confiance que vous nous accordez tout le temps, à chaque instant. Merci pour la patience aussi, Babi, vous patientez tellement trop dans Elengia Congo. Merci là, na monde ba vrai dans tout. Ba gros bisous na Minosika Bozali, à ma grande famille, l'équipe à ma casse o Elenda, Babi Elengia Congo na pointe, ba voisin ba la pongi Bella, merci beaucoup. Merci à maman Godé Ngoma depuis les États-Unis, mère Talarayo, mère Zala Oumela. Merci à la première dame de Lausanne, merci Kou, ya Gobelisha, maman Nari Djandi Loa, un enfant pas comme les autres. Et pourquoi pas à la famille Bella. Voilà pour aujourd'hui, la mignonne de la presse, Glody Diasouka, la maman de Preston. J'ai un grand plaisir, un grand honneur d'être encore devant vous pour recevoir un frère. T'en as bien un frère, voilà, vous allez découvrir ensemble avec nous. Un frère, il y a une répétition solo lelo, il s'appelle le frère Fortune Mbala. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour frère Fortune. Bonjour maman Glody Diasouka. Bonne santé. Oui, en tout cas, Nangolo Nzambe naza très bien. Ok, là, vous avez vu notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle le frère Fortune Mbala. On a répété les sous frère Fortune. Frère Fortune, la ligne on s'est présenté dans moins de 2 minutes. On s'est présenté. Oui, pour une brève présentation, donc je suis célibataire. Je vis ici à la République démocratique du Congo. Par la grâce de Dieu, je prêche l'évangile et je suis présentateur de l'émission Vérité ou Réalité dans l'église. Donc beaucoup plus d'émissions ezalaka na lingala parce que fardo ezalaka ya ko viser ti mama o ya mukolo azana nkokoso na lopoto na lokoto plutôt ya lopoto. Et à part ndenge tochaka yango sur internet tokabolaka pe ba
DVD gratuitement. Donc voilà un peu en ce qui me concerne pour une brève présentation. Voilà, merci beaucoup. C'est pour le plaisir de Ritski Lolomotema Moriak Bella. Merci à Jovi Vangula Catalogue. Frère Fortune Mbala. Ozaki inspiré Tonini ou bien on a qui m'a belle qui trop dans milliers églises obité na ya na fongola ba vérité na loba vérité ou les grandes milliers églises toneni. Merci beaucoup maman Glody par rapport à la question nayo so ina comprendre ligne oye ba vérité ou réalité pourquoi na comment représenter en vision na eutakiwap. Je me rappelle au mois d'août il y a 2013 nazala inde tokotara sur internet na monaki tellement babiloko ebele entre autres je crois que bauta déjà ko réparer ndeko na biso Matou Samuel a salaka mwa babuzo ba moko na mwasi na ndako ba vidéo ti lelo eza na internet atindaka mwasi na Lubumbashi ki Afrique du Sud ndenge ayaka brusquement batu batondaka na lupango bana quartier bazolembela ye o yaya fongola na koti lisu na chaîne mususu na moni mwasi ya ndeko na biso José Nzita azokolela papa tiki ngai boye na boye wana eza juste bandeko toza na bango awe puis o ya poto na moni ba pasteur ebele baza ko dénoncer bango surtout beaucoup plus eloko moko sala nga passé pasteur moko je crois à Belgique Mama Glody a kendaka na protocole na ye aza camarade pe ya mwasi na ye tango batu bakangi bango na hotel wana ndenge bazotambusa ba microbe mutu moko alobi bomoni ba pasteur wana baza lukuta oyo basala ba église pona luka mbongo bozonga na maison mère église catholique. Donc en gros lecture ya ba vidéo wana nyoso natalaka ma sœur Glody nayokaki mawa parce que na lobby bato o nyoso soki olandeli bango bien la plupart ozomona ke baza ba païen si je peux dire et puis motivation ezaka ya ko dénoncer mutu boy asalaki mabe mutu boy asalaki mabe siko tant baza ko présenter pasteur tel frère tel mundimi tel asalaki mabe boy mutu o aza païen est-ce que azavement na posa ya resembler donc partant na ba vidéo na nyoso na talaki na erozwa fardeau na bi oui conformément à la parole bible les biso to condamné ba œuvre infructueuse ya ténèbres mais aussi après avoir condamné il faut proposer ba piste ya solution de sorte que mutu soyi amoni koto eza mabe asala nini po atika mabe aya na droit chemin. Voilà pourquoi tolobeli vérité ou réalité dans l'église ba réalité nyonso o ezole kana ba milliers chrétiens. Quand on parle de l'église là on va directement basala nzambe. Oh. S'attaquer na bango indirectement. Bon, faut déjà oui ba maman Glody tout chrétien né de nouveau réellement converti aza mosala nzambe sauf que l'on est à ma bo tozo kotelemela eza guerre ya titromanie ozomona lelo ba pasteur bazo welela ba mon premier ba évêque ba biloko belé donc archibishop mon premier donc Orugoza na ministère, nzamba salio kozana apôtre, docteur évangéliste, mais tout chrétien aza mosala nzambe. Donc quand je parle de l'église nazo zwango na baspe na ngonyo so ba chrétien et puis ba assemblée locale, voilà. Voilà, merci beaucoup, ça continue. Frère Fortune Mbala, mais ça fait un temps tout le monde a souhaité la publication de l'émission, la réalité, la vérité, je sais pas, par rapport à Mamou Banda, ça peut avoir homme de Dieu, mais dans ça ou bien porter au vide dur, il y a un sali qui est au bangi, au tiki nayo, au pozo les ça souté. Merci beaucoup Maman Glody, je crois que la question est na bandeko belé même na Londres bazo benga na pesimbote na Maman Hortense na bandeko boza ebele par rapport à moi absence au nazui ya ba émission na lingna préciser le moko Maman Glody na bandeko bazo landa biso ngai personnellement na postaka ba émission te par sentiment ou soit pour na roluka visibilité non par la grâce de Dieu eza bonne nouvelle autoza ko memela ba na nzambe il faut ezala inspirer donc c'est pour dire que to chaka ba émission par rapport il y a besoin tant nzambe ache fardeau et na invité au arozala dispo à intervenir pour que Bananza me base à la édifier. Là, c'était la première raison. Et puis, deuxièmement,
c'est sur le plan technique parce que ceux qui ont tali bien ba vidéo tout ça là na 2013 na auto sali na 2015 vers la fin na 2016 moi amélioration dans côté qualité ezali vi ba remarque aussi donc né na bande koloba na zui responsabilité moko oyo esengaki ngai moi ba concentration et belé donc je suis en train de coordonner une chaîne auto zako bunda mali mais tant tozolo ba eza shida moko kati na nkolo donc tant na lobi shida pona ozavuma na ba terme na biso ba jeune lelo eza que pasteur wana na pesi mbote Blaise Mpongo c'est parmi ba frère oyo bazo servir nzambe na humilité aza na amour ya vérité aza na cupidité ya bofrande kilikilité lokola ba oyo toza na bango awa moko na yebi ya bandaki 12 na 12h 2012 12e mois a sikoyo clair wala nani soto ba vérité to ba parabole te on est juste kaka exemple mon apesi à passant donc toyebi ba mtape ça va 16 toi rana 12 mois 16e mois a raté c'est quoi ba mnesi là bon mikolo na yoki baza ndenge tosa la évolution en technologie bango pe cupidité na bango baza inspiré na ténèbres loko la 13e mois ils a raté siko na yoki lo moko sal sawana a tie numéro moko wana je crois ya MP Santo ya RTL Mani donc de Sarah au viré mokuna donc je crois que bana nzambo balandara be mission ba yebi ba biloko tolobelaka par rapport ya cupidité ya ba pasteur donc pour être clair na question na yo na bande koloba toujours ko travailler na ndeko moko oyo azalaki déjà pe na chaîne na YouTube nzamba sali grâce site etiami na signal ya télévision yangwana ensemble vraiment tozali ko bunda pour que topé sanaba na nzambe eloko moko ya propre awa na République démocratique du Congo et puis dans le monde entier. Donc voilà un peu les deux grandes raisons et sali moi absence ya ba nouvelle émission. OK, merci beaucoup parce que réponse na yo et sali vraiment plaisir na batuto balingaka yo, batuto balingaka réalité vérité dans l'église hein. Voilà, to kene mwamba donc le vraiment to lobela mingi comment l'influence l'évangile tout le monde appelle batebele comment la influence mon pote ya kaloba nzambe influence qui dit vraiment dans des places to bete lango c'était mais yo apparemment ça trop jeune olandi nini yesu kaka yesu bana ministère na 12 ans yango yo pe tera mutu kaka ba vie wana tata wana yo ko kabango tuza kolanda po toza na mutu mususu ya kolanda te tango lobi jeune bon lelo yo ba grand wana nga na kolanda bango ndene parce que la plupart ya ba grand oyo zolobela na mboka na biso baza ko former ba jeune oyo nzambe a disposer liboso na bango lokola ba disciple te tant nazolo baba disciple tozomona ndenge Paul azalaki na Timothée mais par contre lelo tozokomona soki apôtre moko nazwa kaka exemple na limité donc amoni ndeko moko aza na grâce ayebi koloba aza na mwa ba qualité na ye akomisi ye sankara na ye donc c'est pour dire que par rapport ya question otuni ngai vérité plutôt l'influence de l'évangile lelo yo mama Glody lecture oyo toza kosala na bandeko mingi o balingi nzambe vraiment ezali mawa mingi évangile eza vraiment na influence te pourquoi parce que ba pasteur ebele ba longoli mistu na bango vers les souverains sacrificateurs ya sacerdoce royal o tozana yango Jésus-Christ de Nazareth parce que dans Matthieu 24:45 a posé question moko alobi quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Tant au tozanango Yesu azoya ba pasteur na place ba bongisa fiancé à Christ pour que apetolama bango bakomi na bango kaka matériel. Yango moni vraiment thème oyo poni tolobela sur l'influence de l'évangile et ça très important parce que bibliquement parlant pour définir évangile et ça bonne nouvelle mais différence il y a ba bonne nouvelle et ça belé ba ko que petite sœur na yo
abote eza bonne nouvelle mais esuki nango kaka awa mais bonne nouvelle ya évangile eza ya royaume o eza kotombola roi moko Jésus-Christ de Nazareth tango Yesu aza ko régner mutu mususu te akoki kozwa lokumu na ye mais lelo na kati ya mangoma na biso me ba assemblée locale mama Glody influence ya évangile avant nanu kutokoti yango na ba vie na biso même dans nos réunions dominicales zéro parce que ce rotali ba fonctionnement ya ba mangoma na biso lelo façon toza ko tenir ba culte na biso eza diamétralement opposé na modèle otomoni na Bible ya simplicité évangile donc c'est pour dire que influence ya évangile pour que ezala vie et sengeli d'abord moto oyo aza porteur ya évangile azala connecté na Yemoko le véritable. C'est lui qui donne la vision, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que au monde na Acte chapitre 8, aventure moko ezawana récit plutôt ya Ndegonabiso, le diacre Philippe na Simon le magicien. Ezana ndeko moko ya mbainga na ute ko brosser yango mwa muke to kotanga ngote bandeko balandaki mission wana ba zalaki édifier ba pasteur rebelle mama Glody baza lokola ba Simon les magiciens donc baza juste na posa ba manifester gloire ba signe ba étonné mais oyo eza plus important ba linyango te parce que ceux qui bandeko botangi na Acte chapitre 8 bon mona toza na terrain à parallélisme Bible zo ebisa biso que Simon le magicien abandaki na Samarie komi monisa lokola personnage moko très important na ba miracle o abandeko sala bato babandeko lo ba certainement oyo yo penande yango yo maintenant Philippe aye ba boité ba paralytique ba miracle et salamaki mais ezalaki différent na Simon le magicien parce que ezalaki accompagné na parole véritable donc c'est pour dire que maman Glody lelo quand nous parlons de l'influence de l'évangile d'abord c'est quoi l'influence ezali juste action moko extérieure ou eza ko agir kati na mutu soit kati na nation na équipe moko pour que échanger façon na bango ya komona la makam na opes exemple moko oza grande sœur lek na yo aye kotala yo oyebisie mais maman wana aswanisa nga fo aye bakenga pe nazaka na baleki yayaki ne kotalo na motivation mo ya malamu mbala moko na maloba na yo o influencer la ke kuna sali nini aswani mais ezalaki motivation ye ayelaki te donc soki tozongisi yango lelo na cadre ya évangile normalement parole véritable il faut influencer na mitema ya bana nzambo pour que ebo ma vieil homme repentance sincère et salama mutu alongwa na chemin ya lifelo pour que akoma na espérance ya royaume donc voilà un peu par rapport à influence de l'évangile. Voilà. Merci beaucoup Frère Fortune tozo kende siko et arrivera pe tema yo yé na message na robenga on message ko édifier peuple de Dieu message eza vérité tant on l'accepte to réalité au fond li bango vérité ozo rappel tant ya koma quand même na milliers ya ba sala nzambe misusu beaucoup tana au solo la rappel ou y a vérité oyo ye na on peut pas mettre en pratique ou bien yo po bi makana ndenge na yo lelo yo peso ko sali kombo na ndenge na après et sili nango Maman Glody mais nayebi pas question na yo zo tu na ngai kombo ngona sala ngona ndenge ni ndomba para na non comme ça mais comme lelo famille telle ngo esila kana ba parents et kitaka ka royaume et le papa zaki soki papa évêque moi na pa ye kuna évangéliste ti ba petit fils pe ba roya malé dans royaume bon photo ye ba ke grâce ya nzambe za na ndenge na ye abengelaka mutu na mutu faut pas to sala makambo ndenge na mona ki dernièrement ba action ndeko yo nema sikate na uta ko sala na Gabon atei fond na ye ezalaki juste pour na relaxa bato ete yende aza ko continuer vision ya papa na ye alliance ya papa na ye yango nde mutu aza nango azui ba serviteur de Dieu nyonso o ya Bible o ba na bango bazwa ki relève à s'approprier na ba passage wana pona ko défendre que yende mutu a remplacer papa na ye donc wana eza distraction so yi papa azalaki na ministère moko public
ce n'est pas forcément yo pe fo ozana ngo soki nzambe mais ba comme belé basé belé ba héritier. Oui, ba héritier wana me mingi siko foye batango lo ba komi ebele na lobiango ke yanzambe pe zali o ke papa zalaki na ministère pastoral mwana pe azu ministère pastoral mais ba héritier mingi oyo omona wana eza o tolobara ekomi shida donc on lo ba shida ekomi ba entreprise cop Ah, voilà, bon, biso na vérité ou réalité, tellement to visara na biso, batu nyonso, ba terme wane ezalaka nango, permis bien que batu belé, batu na ex que frère Fortune osa chrétien ou pas, donc beaucoup plus na ba population quinoise oyo ba landaka biso na ba DVD to kabula gratuitement bazalaka pe parfois édifié na ba terme na bango parce que évangile oyo tozo lobela il faut pe comme la ba noaler bato ya bandenge nyos. Donc maman Glody, problème lelo toza nango ezali oyo ba pasteur ebele ba longoli misu na bango epai ya nzambe na utai koloba na ebandeli tozana bango ensemble ndenge ni moko na njili ya communauté CPK na kenda ko partager na ina bandeko moko boy par rapport ya bénédiction nuptiale par rapport ya dim ayebisinga ndeko makambo lobi en tout cas à 90% tozo ke na ondenge moko mais sauf que biso lokola toza ba église moko communautaire moi to réformer ma kambunyo sombala moko ezate tango na pesi mukongo abengi bandeko nanga Fortune yaki na pupulier akoloba te bosala très attention na e Fortune akoti ba science occulte ba secte akatelanga na 2012 na robela liboma gloire à Dieu ata mukolo moko te oyoka que frère Fortune abel liboma. Donc c'est pour dire que lelo yo intérêt eza lisusu ya royaume te intérêt beaucoup plus et commis ya mabumu aux Philippiens ezobenga bango ba serviteur alimentaire ndenge Philippiens lobby bazo travailler pour na intérêt ya mabumu na bango yango zomona ke tellement atangi théologie na ba frère académique nyonso ne to ke na rosala betide na biso mususu asisi balakisi omoni 4000 yango na ndako nzambe entreprise na yo pasteur. Donc c'est pour dire que les loyo motivation ezali sous ya royaume te yango to vivre ba makambo nyonso mama Glody. Voilà, merci beaucoup. Tu comprends que je suis mais lingi to le point souvent tout le monde on est émission na ba comme ba grand homme de Dieu ana otanga ngote ou bien olinga ko kitisa bango ou bien olinga ko ndimela bango ata mkiete na mamna so ba sala. Bon, merci beaucoup maman Glody na question wana ezana batu belé pe babenganga mais bio bolingo ezate pona soutenir question na yo wana bazaba pasteur na peut exemple moko avec Pascal Mukuna parce que on doit parler des choses vraies. Batu belé tant bazolo ba maman Glody per. Nga ba kombo banga te. Bon non kotanga ba kombo na kobanga soki neti moment tozana on mboka na biso na kende ko finga pouvoir to opposition wana ebi ke soki na kufi ezana ngo bêtement mais si le faut koloba a erotika la a b erotika la b surtout pour na évangile bon na ebi ke même ata voilà na kufi nanga na kozala mutali bosote ene na biso martyr ya église voilà mon frère Étienne Azaro pe manaye ba msusu bazali balanda donc wana kutu avec Pascal Mukuna. C'est juste un exemple pour nous répondre au lobby ba grand wana neti totanga bon na bandenge moya mabe. Tango a outai ko divorcé je crois na ba 2012 to ba 2013 avant abala moi sinae oyo. Moi personnellement wana banda na ko futela na njil na olandae en direct Aza côté assure la délivrance dans les mariages font ya émission en salara le jour du Seigneur maman Glody na bande bozo landa biso ezalaka juste pour na ko soutenir position na ya divorce pour question na ezo nirene to ana manque d'amour to tanga ba komo na bango pona ba koluka ba succès loin de là na opé ce exemple o eza vrai pour na ko répondre au mbalamo maman Glody. Après, pendant l'émission, na bengia, to comme na souka, après mission, bayambi ngai, bonjour, naza na posa solana papa avec, passer ngai, allô, bien, mais, boni ngabi, oui, malam papa, vraiment, na landi yo, mais, na ba intervention na yo nazalaki na moi regret moko yo lokola mosali na nzambe tant oza ko soutenir que moi si soko bali aza ya ndoki aza ko soutenir yo na ministère te boya ye divorcer conformément na maloba na nzambe na bandi ko expliquer tala en gros lelo yo soki olingi o divorcer là c'est pas seulement pour na ba prédicateur tout chrétien maman Glody o azo banga nzambe
condition pour divorcer, il faut moko ya ba partenaire au kangaye en flagrant délit akoyi na adultère. Wana lokola ba na nzambe okoyi ko limbisa to ce que moni penaki ngana okokana ko limbisa te ya na problème te bokaboni na bino mais yo tikala ndengwana yepe atikala ndengwana jusqu'à ce que moko na bino akokufa bongo mususu wana atika libre na expliquer ndeko évêque Pascal Mukuna ayebisinga yo non papa yo uza ko comprendre te na yebite mon frère est-ce que yubala na bi non papa ezali kamona za la célibataire ou marié te non moi si so kaza ya ndoki yebite ka kubomela yo ministère ngalabi papa évêque yo lokola mosala nzambe tindengo kena ko bala mama na biso wana oyebaka te kazalaka na misala mabe po lelo yo o banda ko ya ko justifier yango et puis ce qui est grave pire diabolique lelo yo batebele ba pasteur to fungula misu tant to te sur l'église apostate to mona ka on dirait Babylone la grande catholique non ba réveil au ming fonctionnement la bango coûte comme plus pire poison ko le quand même église catholique. Pourquoi na lobi bongo évêque azana ba petit na ye partout tina bangola na ba Afrique du Sud na landaka moko jour soir obenga les patriarches azana plus de 470 pasteurs so na bo sanité et là on y a mabeza wana okomona ke ba pasteur wana nyonso mama Glody ba koma ko soutenir vision ya papa na bango. Donc, on comprend que non, ils ont une boutique naïe parce que l'État est que c'est lui le numéro 1, le représentant légal ACK, ils ont un combo naïe. Donc, ça n'a rien à voir na maloba nanzambe. Donc, c'est juste un exemple. Si ko mutu ya ndengwana tang au lobby naïe, ayokite, binomi balé, a été na télévision, oyebi combien de jeunes oyo ye a séduire na évangile wana lukuta ya wana soki une mission et c'est une que to lobela sur divorce boy to ko pesa ye comme exemple to ko bangelo ko moko te to zape na motivation ya ko humilier te to zande ko interpeller ba na nzambe ke ba oyo boza ko mona mingi lelo lokola ba grand ba kwesa bino na grandeur ya kibo moto te na ba français te eloko moko te moto o aza grand et seigneur atika na makomi na nzambe. Deuxième exemple mama Glody après de ya ndeko oyo Marie Misamu akufaki to yebi yango comment le frère Didier Mayemba azalaki impliqué yo za na kati ya média biso nyonso to yebi nouvelle oyo yo et komelaki par rapport ya santé na ye eza ba biloko musuna ko lo bango te mais permettre nga lo les questions je ne me justifie pas mais faut parfois peto lo baramara nyonso po ba prétexte ba impression musuba nzambe bazana ngo elongwaka moi personnellement avec d'autres frères to joie battant ya ko prier ya ko intercéder pour na ndeko Didier Mayemba mais ngana ye to tikala ko mona na boete pourquoi to bonela pona ye mais au mona na be mission mususu wana bandeko na yambaka ba dénonçaka ye Sankara boye na boye au moni na pe cet exemple na frère Didier Mayemba azan na grâce azan na éloquence ngai nde nazaboye tango natalaka ye na lobaka nzambe grâce o opesi ndeko oyo ba potentialité wana soki vraiment ezalaki aza ko se servir na yango po na évangile vrai combien ya ba âme parce qu'il a l'art de séduire ayebi koloba mais malheureusement asa ilango musala nini il le fait très bien plus que Sankara oh asalaka pa ya wera. Donc il est là dans service il y a l'homme de Dieu. Si quand on te parallélisme par exemple te lobby que non mosali na nzambe oza moto pamba même atanzamba sailoni okoki ko zwa batute o engager lokola baja en marketing ba lobio ne juger point o komi ko finga non est-ce que ngana ko ya émission na yo na lobela ba Sankara bato nyonso ba païen non parce que na yebi ke baza ba païen ko ba bongo la mutema ba comprendre mais et lokoto boya mabe mama Glody ndenge thème no ezali influence dans de l'évangile. Donc les loyaux to longoli simplicité évangile ba base biblique to tche yango mupanzi d'une manière générale le rôle la bache yango mupanzi Yesu c'est la parole les ali souté bofan samananine yango no moni be esprit mabe batali Sankara sala ki boy pona wera tondisi la ki salle boy atondisi la ki stade bon biso pe na chaîne na télévision na biso tozwa frère Sankara na biso mais en Christ c'est exactement Didier Mayemba asalaka donc ndenge siko lobiye bisanga ba grand na le lobo
tozana bango ensemble ne na ute kolanda kala mingi te l'évangéliste international Kiziamina azote alobi ngai nazanga na problème na batu te yango moni ba grand nyonso baza balakisi ba Général Sony bazalaki ebele babazwana e yoka makambo alobi nga na sepelaka soki naza kote naza entouré ya ba grand nga lokola babaruti ba o nyonso baza napesa kaka exemple moko évangéliste international tu es censé de porter la bonne nouvelle du royaume. Siko yomo pena eske nzambe nanu afungula yote kabaka ta ya photo ya type wana soki ya sedwa wana oyo baruti ya chaka na temple na yeke ezalaka nango Yesu te. Mama Glody, comment tu koki ko collaborer na batu moko baza komibenga ba grand mais diable afande li bango. Photo batebele ba chaka na bandako na bango Yesu ne kulusu. Il paraît, je n'ai pas encore de preuves acteur à film nga ça n'est pas film ya porno. Siko tango oyo il paraît, je n'ai pas encore de preuves. Donc acteur joua ka na film Yesu neti Jésus la sala suba film action ya suka o pasteur Baruta utiko salisa awawa azuba prado ba mitu kebele batu baketi maluku ba okabula docteur Jésus otali elongia pasteur Baruta na ya Jésus sikoyo mama na séduction ya ndengwa na mama Glody tokanga munoko parce que bazana ba général parce que bazana alliance na boy non. Et maman Glody donc problème ezawana ezake nenge na posa totikaka na thème na yo pour que évangile ezala na influence na mitema ya bana nzambe to longola nanu babiloko ya salité wana nyonso omona net na kata prière boya pasteur azana posa ozana posa te plutôt ba yebisa yo que non pasteur yewana liboso et plutôt wana pasteur omona biso bandimi bache biso na baba on dirait exposé biso na hémorroïde donc quitte ya Louis XIV bateli pasteur à côté maman pasteur se retenons non l'homme de Dieu mérite double honneur or Yesu tant azaki na ba disciple roye bateke yende leader yango omona ke mama Glody jida tant allié cop na epate ka Yesu et sengelaki akene kopesa ye bise pour que batuana tango bakoya ba comprendre que leader ye wana donc ezaki pona koloba ke Yesu azalaki confondu na ba voilà ba disciple na ye. Merci beaucoup. Bien que j'ai été large. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment on a vraiment satisfaite on a répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup to biso pe to yambio par rapport à message que nous avons na poso passer c'est un grand plaisir pour moi trop vraiment cochiter mot de la fin la bande de tout balandio 1 minute kaka peut ça un numéro de téléphone si c'est possible. Bon moi je pense qu'il faut respecter une émission na yo muto on a besoin ya à côté contact nanga c'est mieux abenga numéro eza affiché l'émission na yo je crois que na permettre au pesa bango yango sans problème donc ba nza mais ceux qui na répondant qui na émission à maman Glody c'est parce que c'est une femme mariée ou personnellement na lingara mingi je la respecte voilà pourquoi na yaki juste pour na kolakisa na ba nzambe été tozali envie ngai ndeko na bino o mingi bolingaka mingi pe bolingaka te et puis toza toujours ko garder vision mais par rapport ya ba programme ya vérité ou réalité dans l'église je crois que d'ici décembre on aura vraiment à reprendre avec force et idéologie donc vous avez bien le terrain bobangi non tozali tant qu'enlèvement na salamité toi ne lo okimate. Voilà, merci beaucoup, c'était là les frères Fortune Bala. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour l'attention. Merci na amour Bolaxara Biso Bino tout partout là na Londres la moni Pablo Manienza mon oncle. Merci à papa Diasuka kana Jean-Marie depuis Paris. Ngolian Tabaya Kitoko de lycée Tabaeza na chez maman Afiba Kwami sabo contacter na Facebook na page Facebook pezana de lycée Taba au Mans Babita Baelengi. Merci à maman Afiba Kwami sa monter ma papa fils Nzole. Je vous aime beaucoup. Merci à la famille Diasuka, Christa, Josué, je vous aime beaucoup. Merci à mon épouse Simbelenga Pro, la même magique, babi cerveau moteur ya Elenga Congo, ba voisin ba lala to pesa ngombe tout, ba la ibela ba ola mukaka jamais. Merci de ba play ya matete, vient nga kati babi commune matete, commune tombo makalate, na page ya Elengyo ba play ya matete, malgré vient nga abomba face
bani bon nango. Je vous aime beaucoup. Des gros bisous à toi Adorette Makoso, maman na Maëlissa depuis Paris. Des gros bisous à toi Babi, ma copine de Cathy Adorette Makoso, Babi mannequin nangamuko. D'ici là, portez-vous bien. C'était la Glody Diasuka, la mignonne de la presse congolaise. Pourquoi pas à toi Post Moko, Babi derrière la caméra, mon héros d'Alhambra. Merci pour ces belles images. Je vous aime bien. N'avez frère Fortune, te rejoindre prochainement. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Potikala bien. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Merci Maman Godengoma. Merci Kuyago Belisha. Merci à vous. Au revoir.